Mercredi, la mabota na bino batata ba mama, merci pour la confiance au bopesa na Mag FM o mesana kopesa bino basango na kota lingala. To fongoli basango mokolo lelo pour na hotel Sabino ete ndeko oyo babengi Roger Ngoma zalaki surpris na esika na musala et pas ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba après avoir été condamné à 5 ans de prison kuna na prison centrale à Makala Kasi lolengeni na bima yango ezali ko kamusa vice-gouverneur Jekoko Mulumba pe ye alobi boyi. Je l'ai toujours dit. Jekoko passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Tous la place où Monaka Moutaka corrompre dans la 3000 de Tokangakaï. Massambi Saïn a flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokouti Bango, Fongo lui sous usine, parce que ça va sachet. Plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokouti na bureau na Fanny. Quand je dis toujours que justice et d'Arabie sauté vraiment, c'est ça les comptes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni t'étais la force à la police, mais le temps où nous sommes sur mon boulot. Heureusement, la police a qui m'a cassé, n'a renforcé au général son matin, il rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va n'engagner. Tout ce qui sera, mais justice, on continue au sein de ça. N'attend que la loi et ça peut exister, le texte va arrêter, ça peut exister. Production, na utilisation, il y a des sachets où ils allaient non biodégradables, la société wana et boutique à la conformité. Mais tout ça, c'est la justice, à ça, il s'habille. Tout est au côté, on a réquisition à parquet mon songolo. Ce n'est pas bien. Et ça, pour encourager nous salater. Surtout, il y a des saletés, où ils ont la ville à Kinshasa, où ils ont la Congo. Il y a des bossos, ils ont des sachets, où ils ont mambo cannabis. Sachet, pour la mabene, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balais, ça va bouteille, il y a des mailles, il faut pas principe, il faut pas mi comme moi, ma cassé, il y a tout un nègre, pour le bidon, bah, on a racheté ma bidon à Bango. Vraiment, ils a pas se mettre au lembate, au lembate. Moto à lembaka, moto à lingagambo, kana à lembaka, tia ça le kola, nzoko à lembaka, minu na yeti. Phénomène Poustura ezali ko sala impact nango na ville province ya Kinshasa na yango to sala bino réflexion oyo. Phénomène Poustura ezuli sous en plaire makasi mikolo na ndenge ya kosakana te. Phénomène Poustura ezali bana oyo bayibaka batu basaki na nzela likolo ya moto mingi na bare de bis okomona kaka moto ezoleka okokanisa ezosala transport nzoka nde grand fakwa chikolopo azotala misu paipa ilokola mutabungisi tonga. Il suffit kaka amona mutu atelemi na sac azaki diba moindre pimpin abotola sac akima tula mwisi zaza soki mutu ya courage azate alanda saki kei oleli ebele yango tozali kosenga na bakonzi bameka ko renforcer ba mesures de sécurité pona kotia suka na phénomène oyo po ezali konyoko la population quinoise et ça les maka presque partout et kosenga na bino botia ba elema na bino na nzela deke bamoni batu ya boye na nzela batia bango maboko bazwa mbano na bango population ekoka kotambola na kimia soki bosali yango ekosale loko te. Kinshasa ekoma nango mboka ya ba bouteille en plastique bande kondimelanga soki mvula ebeti okomona ngo partout na yango to sali bino réflexion. Lelo soki otamboli na bakwenyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na bakaniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni kini bopeto ekenda wapi poto mona kana ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso
po et permettre la population à koka koboaka kabadeshe wana surtout baleki nzela po tozomona ata na babis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na kanivo to na nzela bongo yebise ndeko boye ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko oyo boye eza malamu te soki okiti na lemba fort okomona kuna misala ya botongi nzela ezali kosalema na impact na idéologie. Caméra ya Mag FM kitaki na commune ya Lemba kokende ko inspecter misala o ezali ko salema kuna bazali ko tonga bongo ba route secondaire na ba avenue mo ebele lokola Lwebo Lwange pe Lulwa awa tangu to komi sur place to moni musala ndenge ezali ko avancer kitoko basi batongi ba canalisation ya mai de part et d'autre côté mususu basi ba bwaki ba mabanga po ete ba bongo na ko planir surface ndenge bozali komona awa côté mususu pe camion oyo bwaka ka mai ezalaki déjà na pointe pe ezali ko arroser nzela po ete elemisa mabanga kasi côté mususu to mona ki lo lenge nini nyonso déjà ici ekei normal pe tant d'approcher bana Lemba bango bazaki na sentiment pe balobi boy tout le temps mbula so ezobeta awa en tout cas to ba mapango ndu ezalaka inondé alors les kanti o bazu pona robongisa biso otela biso makadam na nzela to pesievement merci ya solo za béton penza memeli biso béton ti liboso mapango to komina ba béton o kiti vraiment na transport o kotimba mona ndako to pesi merci pe tozo senga lisusu likanisa ngo lokwa bazu yango bakomisa ngo tina suka to sepeli kande basaleli biso nzela et en plus nzela salami kitoko makasi et salami vraiment bien mais l'autre senga na SNEL aya olongola basinga na ye boeza kitoko te toza na bekol awa école kuneko donc transport o toza na bekol même 6 bana classe baleka awa mbula boye kitoko te pona bana nzelo ezosala kitoko na babiloko nde bazotia vraiment ezosala kitoko mais to sengi na société ya SNEL aya ya kozwa précaution pona basinga na ye oyo esali kitoko mingi komona ete bakonzi bakanisi kotonga ba route secondaire yango ne ko permettre à ce que babalabala minene e bana ko respirer na o etali ba embouteillage na ville province ya Kinshasa. Coup de point auto ebaki ke kosokola Kinshasa po ete ba voie publique fongwama kasi yango ezali ko pesa mawa mingi po ete ba salite yango etikala na yango wana. Kinshasa, ville capitale, ya République démocratique du Congo, mikolo oyo, soki otamboli, oko remarque que elati elamba ya sika, kasi elamba ngo ya ndenge nini, ya salite, cause, ya ba démolition oyo, ezali ko salema ya coup de poing, ba quartier oyo, ba bukaki, kasi bisika ba bukaki, au lieu gouvernement, e ya kolongola salite, kasi etiki kaka salite bisika babukaki oyo ekomi kopesa pasi mingi na population nzokande kote misusu pe ekoki pe komema insécurité po ben civique bakoki kobatama na bandaku oyo etikali vide pona koyeba koseme trouble lokola ka oyo esalemaki na commune ya Mongafula epai wapi population balelaki po insécurité ekotaki suite ya bandaku oyo etikalaki vide population bazali kosenga na ba autorité tangu bazali kobuka balongolaka pe basalite bazali nanu na inquiétude ya ba curage ya ba caniveau ba côté misusu depuis ba cura ba caniveau batika kaka bosoto oyo soki bamvula ebeti basalite wana ekomi kozonga kaka na ba caniveau pe bakomi lisusu na pasi na ba coup de poing oyo bisika babuki bazali kotika basalite population bazali kotalela bakonzi po boye ezali kitoko te ezali kopesa bango pasi basengi balongola basalite wana.
Mag FM Wezali magazine na bino ekitaka mikolo nyonso na bawenze awa na ville province ya Kinshasa pona koyeba talo ya biloko lolenge nini ezotambola. Tokitaki mokolo ya lelo na terrain pona koyeba bongo na kolandela lolenge nini mama asalaka wenze pe lolenge nini bateki bazali koteka na bawenze awa na ville province ya Kinshasa lokola toyebi ete ekonomi na biso mikolo ezali ko déranger nde na yango tango tokiti na terrain tokutani na ba mama bateki ya wenze bango balobaki boy kisasa pasi nde papa azotambola na makolo te po yeba yango wana pasi ezobakisa Rama Thompson moko 60,000 16 plus ya mike ezaka lisusu te ekomi ka 18 plus soso ekomi tala soso muke soso penza mukie boye foto teka ngo combien 7,000 mutazo boye bande vanda nga na mesa mutana na 7,000 ta osomba soso etuleli nga ka yango nazo bate sona li yango na sanini pasi batu bazana bambongo te tangu to approcher basombi bango pe balelaki balobi wenze passe biloko noso ya komata net ana yekoluka katanga wisa watala taka mo loko 500 francs tanga wisi 500 francs elo to zaki ba 200 ba 100 francs comme 500 so to kena tomate awawa 2000 oyo zo mona 2000 oyo 1000 francs elo ko zaka ba 200 elo ko zo utana mboka na biso moko metala talo loko ne so ba épice donc problème donc na comprendre te. En tout cas, bakonza mboka ba meka ko bongisa nani pona kote wana bakitsa na dollar et ça biso beso dollar ekiti et ça li pasi mingi komona ke ba problème oyo population azali kokutana nango azoyeba te nani oyo akoki bongo ko apporter les solutions kasi na yango atelisu na yeka ke pa bakonzi bayeba na kosala eloko po ete nzala na mabumu ezali kotungisa e kosala malamu te. Na monga fula baike balelaka pasi ya mai kino mokolo lelo. Ndeko nanga ndimelanga awa tozali na Kayemba te tope na Mweneditu kasi tozali na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa. Tozwami na commune ya Mongafula na quartier Kipanda. Bota la binomoko lolenge nini bayike awa banyo kwa makana we etali pasi ya mai eza normal te komona en plein 21e siècle bayike bamelaka mai ya lolenge oyo na mboka oyo etongi ba source oyo etondi ba ruisseau pe ba fleuve eza normal te. Yora to komati na palais de la nation to komati na gouvernoral mais ti lelo o solution ezate to yebite to vandi kaka na ndenge ebukani boy tozo chata basaki mais tozo kokate tozali na ma source bien mais mbula ya le 13 décembre décevoir biso to perdre ba ma ya bien romela to na difficulté de ma pompe to koni ke longo bilamba te poza ma mambo eza de l'eau portable so da bina soro longo bilamba et ça la bien te fona kita na onika bilamba na pasi po bandambulo yebetaka mabanga ngo pe bandako protéger yango ezokende kokweya ezobukana ndemwa pasi muketo zanango il faut kaka salongo toko senga kaka na bakondi bayeba ete population ya Mongafula bazali konyokwa mana o etali mai soki bosali quelque chose mpanzi oyo ekosoulager bango. Obela tamulayi beta tour na centre hospitalier Dominique Lecoeur tuna okozwa lobiko ya malade na ona ta muke. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga
kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Kinshasa mobimba pesa confiance na machine oyo babengi prophète yango ezwami na centre hospitalier Kafeke. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oto na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Studio Liloba ezali wana pona yo alanga nzembo kende ukoyemba na ba condition ya malamu. Bakolo kunga
solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Toko kanga ba porte na biso ba information mokolo lelo na ko souhaiter bongo joyeux anniversaire na bino ba union sobobo tama lelo le 3 mai kasi mingi toko pesa joyeux anniversaire na bébé na biso oya kokisi bongo 2 ans to bengie Joyce Badiata to pesio joyeux anniversaire tikanzambe akoba na ko bakisa ya mingi na bomoino pe abatela ba parents wana ezali de la part ya yemoko yeme nzambe ya ba réflexion awa na Mag FM Henriette Futila. Baïke ya lelo et Sukiawa et Sengwezaki yanga ya ko présenter les bino yango na pesi un grand merci na équipe technique ya accompagné biso mokolo lelo tokutani na mikolo ezali koya.